Bonsoir, chers internautes, les amis de Congo et Asika. Comme vous le savez très bien, moi, votre frère, votre humble serviteur, Maurice Mokoulou, on m'appelle autrement Maurice Premier. Ce soir, nous allons vraiment réaliser une émission pour vous. L'émission est titrée 100% Jésus. Pourquoi 100% Jésus? Le fête de Noël. Et dans ces temps, Congo et Asika s'arrange pour glorifier l'Éternel à travers son émission 100% Jésus. 100% Jésus ou Parlez-moi de Jésus-Christ. C'est une émission qui est animée par votre humble serviteur Maurice Mokoulou, que je suis, le responsable de Congo et Asika, le coach, ou on m'appelle autrement les motivateurs congolais. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes vraiment très contents et ravis. Nous allons recevoir une adoratrice. On l'appelle pasteur Maman Mbweso, Maman Mireille Mbweso. Vraiment à travers ses chansons, à travers ses adorations, parce qu'on dit chanter, c'est prier deux fois. Voilà, ce soir, sans plus tarder, sur le bas de Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, je vais recevoir pour vous celle qu'on appelle Maman Mireille Mbweso, en plein cœur de Paris, autour de Tour Eiffel, pour parler de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Vous allez découvrir qui est Jésus pour Maman Mireille. Sans plus tarder, je m'en vais à recevoir pour vous Maman Mireille Mbweso, la femme de fête. Oh, bonsoir maman. Comment ça va? Vous allez très bien maman? Oui, ça va. À la maison, les enfants, le travail de Dieu. Tout va bien. Avec Jésus. Tout va bien avec tout Jésus. 100% Jésus. 100% Jésus. Voilà. Vraiment, nous vous recevons. Approchez un peu maman. Voilà notre plateau mobile. Vous êtes bel et bien sur Congo et Asika. Aujourd'hui, vous êtes honoré sur le plateau mobile de Congo et Asika, en bas de Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, pour nous parler de Jésus. Maman Mireille, avant d'entrer, connaître votre album, où en êtes-vous? Nous voulons d'abord savoir qui est Jésus pour vous, Maman Mireille. Merci beaucoup, Papa Maurice. Je ne sais pas si notre émission est bilingue. Oui, bilingue, lingala, tout ça, lingala. Merci beaucoup. Vraiment napesi balandi nyonso o bakolanda émission oyo na tango bazolanda mbote mingi epa na bino ba shalom Maman Mireille ya zongelaka bino na Congo ya sika na 100% Jésus kaka na décembre. Vraiment toyebi te coïncidence esalamaka biso toyaka kaka à partir ya Noël yango topamboli libota na Nzambe nyonso bazolanda biso. Vraiment Papa Maurice tu retourne biso loko moko ya kitoko Yesu aza nani, parce que bien aimé ebele bazosambela bazoyeba tina Yesu wana te qui est Jésus. Yango na mukuse tokoloba selon ngai Maman Mireille, selon ndenge Nzambe a inspiré ngai Yesu nde Nzambe, parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et cette parole là s'est faite chair au tobengi Dieu Emmanuel, le Dieu parmi nous, azali Jésus-Christ. Yango na tatolaka na mongoko makasi kolobete Yesu nde Nzambe. Yango soko moni peut-être dans l'ancienne alliance, ezalaki ata Moïse a péché ordonnance ou bien lobi likambu na suka zoloba ainsi dit l'Éternel. Mais tant que yemoko Christ taillé na nouvelle alliance, soko lobi likambu pas apôtre zoloba en vérité je vous le dis parce que lui-même il était là et sous ainsi dit l'Éternel, lui-même l'Éternel était là. Yango na bake Yesu nde Nzambe ya solo. Yesu nde véritable Dieu sur le Kolanda. Yesu nde molimo mosanto. Yesu nde tata. Yesu nde mwana. Na ebike tokoloba on a bémission parce que tokoti na trinité, tokota na divinité, on a kolakisa batu Yesu azalani. On a mokusi na koloba Yesu nde Nzambe ya solo. Merci beaucoup. Vraiment je sens nezobima moto wana ezobima evandika na sa motema.
Vraiment merci bande ko balanda biso na Amérique, bande na biso na Canada, na Paris awa, na Bruxelles, na RDC, partout bozolanda 100% Jésus. Parlez-moi de Jésus. Et ça émission moko ya minute moké pour na ko permettre na ba na Nzambe ba yebisa biso Yesu azanani. Maman Mireille au début tu dis que azali servante de Dieu, azali moyembi monene ya Nzambe awa na kati ya mikili na poto pe na Congo. Abandaki musala oyo kaka na poto te banda na Congo pembeni ya basali na Nzambe na lisungi ya mobali na ye otobengaka ye président Jacques Calvin Mbweso oyo aza soutenir ye parce que so omoni mama azokende liboso ebaki ya toujours quelqu'un derrière, so omoni papa azokende liboso ebaki ya toujours maman derrière. Parle-moi de Jésus, à retenir des choses. Avant de compter la carte, maman likambola biso alobi que en vérité, je vous l'ai dit, avant yabo tama, mais batoka la potre, parce que ainsi dit l'Éternel. Parce qu'Azala qui était ainsi dit l'Éternel par l'inspiration. Tozana kati à Paris, toni toloba Yesu azamala. Yesu pambolaka. Bozobanga nini fin de l'année angoyo kolenga te lengisa bango Maman Mireille toyoka kisango umeli okendaki na Congo misala nini ya Nzambe yo sali kuna na Congo. Merci beaucoup papa na ngai na Kinshasa moi makasi eba toza na kati ya maman vraiment tokomatcha moi mungongo. Merci beaucoup bandeko bozolanda biso. Maman Mireille Mbweso azalaki na Kinshasa tosalaki 3 mois kuna ezalaki kapo na musala ya Nzambe nde tokendaki koyembela Nzambe ko présenter album oyo topresentaki bino na 100% Jésus na papa Maurice na 2015 na décembre nde tokendaki sikoyo sur les terrains na Kinshasa pona kopesa pe yango na bandeko oyo ya Kinshasa parce que tokoki kosukisa yango kaka te parce que mission tozwaki eza totambola tina extrémité ya monde yango tobandaki na Kinshasa pona kokende kopesa ko expliquer libota na Nzambe tina trône ya Salomon yango ezaki voyage na Kinshasa. La trône c'est ça trône ya Salomon parce que le bien yango il nous fait asseoir au milieu du trône toza na kati ya trône de papa Maurice to lobawa tokobanga nini ata na juna no loka kolia te ata na jelo ko lata te ko Nzambe azopesa ngala lupema naza na assurance tina fani na trône et puis na 12 lions o bazo sécuriser ngai bana zo banga te papa Maurice vraiment tobenga yo sur la femme de la trône tobenga yo donc ozana kati ya trône ya solo. Alors vraiment tozali ko poussa na peu muke namoni moi musala ezali tozosala awa tozala azoleka bandeko bo comprendre studio mobile c'est toujours comme ça. Studio mobile il y a toujours de gauche à droite pour la Sabino peut ville nezali et que tori ko loba makambo na Yesu partout. Ezala na toilette, ezala na ba grande ville, ezala na cœur ya Paris, ezala na États-Unis, ezala na Tokyo. Votre humble serviteur Maurice Akotambola, parle-moi de Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Jésus-là. Je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Alors, maman, est-ce que le résultat est là-bas en Nzambe, c'est l'album, vraiment album ese bimaki tozalaki na plateau ya 100% Jésus album ese bimaki na Kinshasa nde tokende siko kopesa libota na Nzambe kuna parce que boni musala na biso ebongaka artiste yo moko za sur le terrain yango tokendaki kuna mpona baconcert ebetamaki mokozwa yango kayepa ya Maurice ata baestre ndambu oyo tobetaki kuna na Kinshasa totambolaki bisika okolo enga kotambuza biso kutu tosilisaki tourne na biso te suite ya kozonga na mboka oyebike biso bamama ya bana ifo tala nanu mwa nsima babi ata na mosala nkolo mais bongisala na ndako na yo après ndoke na musala nkolo yango esengaki ete tozonga mpona kosala esu makambo mosusu tokutaki yango mais album na bino eza déjà prêt ba audio ese ebimi tozosisa baclip boyebi kaka epai na biso ndenge ezalaka oleka ozonga mais na ngolu na Nzambe mpe na mawa ya Nzambe tozotourne baclip malema nde bokozwa ba DVD mais ba CD audio eza déjà sur le marché na babisika nyonso boleka bokozwa yango eza na epai bandeko na biso Ebenezer eza epai ya wana na Kinshasa nayebi te na poto eza Saint-Nico eza na Château Rouge no baka presque bisika nyonso bokozwa yango epai ya Yuyu Musique Saint-Nico Zola Musique Francis Lola bango nyonso na biso bango bambote ebele basede eza kuna soki boleki bokende kozwa basede na Kinshasa eza partout bokozwango donc so boleki na ba ville na victoire wana nyonso na l'édition bokozwa album ya bino c'est ça.
Tu représentes comme Moussali Nanzambe, comme chanteur Mounene, dans mon osa mon côté, vous accompagnez Nani, pour tout comme Sanzambe Longo. Ah, vraiment, on a bien un compagnon d'élite, un compagnon d'œuvre. On a un biscanio sort, notamment ma maman Annabelle ou Azanga Katena Makambango, de Yakine pour la Kolobela, la Tina Yayesu Azanani, la 100% Jésus, tous à la canne, la plateau. Vraiment, on reçoit maman Annabelle. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa Maurice. Vraiment, on a toujours à côté Moussali Nanzambe, maman Labiso, Mireille Mbweso. Yo zape Moussali Nanzambe monene en même temps la mosoni oza lokola mwana mais na kata musala oyo mwana zate Moussali Nanzambe na œuvre yo azali ko participer et c'est nini oza nango avant to kota nanu parle-moi de Jésus 30 secondes Jésus azali nani pona yo maman Annabelle pona ngai mbote na bande konyoso bazolanda biso pour l'instant. C'est la sœur Annabelle Dedo, la femme de bienvenue Dedo. Et pourquoi papa Maurice a présenté la Moussuni Nazamouana, donc Bokilo Nanga, vraiment tous au Salam Moussala Nzambe Lungo, Nanzela et Média. Pour Nangai, papa Maurice n'a qu'à répondre Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur Nanga, Jésus-Christ est Sauveur Nangai, Jésus-Christ est Papa Nanga. Donc, c'est pour cela que je chante tout le temps. Et Jésus-Christ, il est mon tout. Vraiment, vie nanga imodimana au pesa mopana ya Nzambe. Pour ça, musala ya Nzambe parce que na mona kaisa na mona pertité. Ça na mona pertité parce que pas na yé na se retrouve tout le temps. Même attendre ba moment nyonso tout ce qui na za na bosenga na ye na mona ka loboko ya Nzambe wana. Amen, amen, amen. Pour la maman Annabelle, parle-moi de Jésus. Alors, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a tout pour naïe. Jésus-Christ a zali bomengo naïe, a sa vie naïe, a sa famille naïe, a zali o a zali nangolu naïeso. Alors, bande ko bazali pe ko baki boza ba chantre monene. Na zali na ko bala na caméraman na biso. Bienvenue na musala mna zo sala. So ko me ko tourner mon case biso Tour Eiffel, to baluka. Pour attention moi lumière, il y a bien pour la bonne lumière comme ko zali bien. Pour tout la ninga zo la l'état zo tourner, to zo pour ça na ko lobake. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Serviteur Maurice Mokulu. Nous sommes là non seulement pour glorifier Batamokili, Banzemba Mokili, artistes, politiciens. Quelquefois, nous prenons 10% de notre temps pour parler de Jésus. Parler de Jésus parce que Jésus est merveilleux. Parler de Jésus parce que Jésus, c'est lui qui nous donne la vie. Parler de Jésus parce que, la téléphone Maurice, par Yanzam Bezanini, il faut avoir 10% pour parler de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Et ça, émission qui toque, parlez-moi de Jésus. Dans mon lumière, et comme qui toque Makassi. Dans mon lumière, comme qui toque Makassi. Alors, on va comprendre que ça est studio mobile. Et ça va aller à l'angle. Voilà. Maman Mireille, aux artistes mounènes. Moi, Nanzambe batunanga yango na Scandinavie batunanga bi voix wana bazana besoin ko yoka ngoli susu vraiment to yoka bino onini ekopekisanga na yembela Nzambe zala pasi na mawato kozanga ekokite kokabula ngai na Yesu nini ekokabola ngai na Nzambe nzala pasi na mawato kozanga ekokite kokabula ngai na oye kadilo yayo yaya minimame kadilo yayo yaya yekadilo yayo yaya ayekadila minimama oh batate lui saluta la makinu makalumbwa nuni mosizi na jandi kalumbwa talamvula meni kunoka kitikidingwanza oh yaye oh yaye oh yaye bana banzambi tuzolane ya oh yaye zambi tuzolane ya bana banzambi tuzolane ya
oba mbele mbele munzila bena. Bien aimé wana soki bosombi CD boko yoka penda banzembo oyo na mobimba nango na kati nango vraiment te représenter bino te représenter même pas parce que déjà te présenter ki bino biloko ya malamu nde na CD penza bokozwa maloba kitoko banzembo oyo na mobimba nango banzembo oyo na bozindo nango bokozwa eloko ya malamu oyo tolambeli bino elongo na Kristo na ba mama Annabelle na ba maele ba papa Dedo ba papa Priska na ba conseil ba papa Taru Samba 10/10 na ba mama Souza vraiment nde esali ete makambo oyo ebima kitoko na coach na biso papa Jacques Alvin Mbweso directeur artistique ya coach biso na musika nde makambo ya kitoko oyo bino bokosepela nango na nzela ya banzembo na nzela ya CD bolukango eza cherté eza na bédition nyonso awa partout na Château Rouge na Kinshasa partout na Victoire na ville na Angola bokozwango na Ojaenda eza bisika nyonso soki ozwango te obengi biso ba numéro na biso ezali tokopesa bino ata bo contacter Kongo ya Sika papa Maurice azali manager na biso nde akopesa bino ndenge nini bokozwa ba CD na banzembo yo ata na musika. Merci beaucoup bien aimé. Merci 100% Jésus et comme Inasuka. Parlez-moi de Jésus-Christ. Boyoki Mama Mireille Mbweso, Moye Minanzambe femme de feu. Nenga yeko lebilabiso yes pona ya zanani. Bongo yo yes pona yo zanani. Yes zanani pona yo. Parlez-moi de Jésus, 100% Jésus-Christ. Émission na bino comme Inasuka. Tozalaki awa na Paris, le bomo na biso na Tokyo, tozalaki na Bruxelles, bomo na biso lobby na Allemagne, après quelques jours bomo na biso wapi na Séoul. Merci na réalisateur moné na Sima Caméra. Bienvenue Dedo. Merci na Anna Kibamba depuis Norvège. Merci na ba oyo nyonso tout bana na ngai na ba oso soutenir biso. Merci na ba Kel na ba joyeux Noël na kokata boete parce que na ibike na motema na bango ba na eloko kopesa. Moi ba mbota kopesa ko za kitoko. To sukisaka toujours na ba invité, to sukisaka toujours na ba invité, to pesa bango opportunité. Ba kumisa ba pesa ba mbote na ba oya bango mitema po Kongo ya Sika monde entier. Maman moi ba dédicace pour na ba oyo ba kolanda yo na nzela ya Kongo ya Sika. Merci beaucoup. Joyeux Noël Nangai, na famille Taru Samba 10/10 na masne mama Souza, joyeux Noël na papa Lembala, joyeux Noël na papa Tino Swana, na pasteur Kiziami na Oazana Biso awa, papa Ezekias Mbuku, wana penza oya simbi marketing, joyeux Noël na yo na libota na omobimba, pena bandeko nyonso o bayebi biso, bandeko nyonso na Kinshasa de partout, vraiment joyeux Noël na bino nyonso tolingi bino mingi na yebi ete longo na Yesu tokolekisa ba Noël ya malamu elongo na Yesu tokobanga te parce que na lobaka tade ko tozoka kuna le 19 ekoyinda nga na yebi ke longo na Yesu eloko ezati yango tolobaka na nzembo moto yembaka tokokimela wapi yawe tokomi kokufa lokola banyama na mboka na biso moko toyebi ke tokokufa lokola banyama te parce que Yesu aza na biso parce que Yesu wana aza na bomo joyeux Noël na bandeko nyonso ya RDC o bazolanda biso baza na musika na mboka joyeux Noël na bino parce que toyei na message ya paix mokonzi ya kimia le prince de la paix aza na biso na yebi ke tokopase ba Noël kitoko na RDC tokozonga kaka na 100% Jésus tokoloba po tolobaki na papa Maurice déjà tant que tokomona kimia kozala na mboka biso tozonga tokoloba lisusu nzambe ya Maurice ayokaki apesi kimia na mboka joyeux Noël na bato nyonso balanda biso merci beaucoup tongi bino mingi joyeux Noël na bandeko nyonso oyo balandi biso pe oyo bakolanda biso nazo pesa ba joyeux Noël vraiment mingi na chéri nanga ya motema bienvenue Dedo na pesi ba joyeux Noël na bana na ngai nyonso tout Keren et Medi moya otanga bongo nyonso ezate na pesi ba joyeux Noël na famille Dedo nyonso na famille tout la nyonso na pesi ba joyeux Noël na ngai na grande sœur na ngai Souza Bwanga na mobali na ye papa Taro papa Popi na pesi ba joyeux Noël na grand frère na ngai papa Jean Calvin Mbweso na libota mobimba na Kinshasa ba petite sœur ba grande sœur ba tout nyonso tout na maman na ngai ya motema donc na pesi mémé ba mbote na ebele petite sœur na ngai ya motema Dai
na lipasa na nga moko Flore bambote ebele na bosani te mama Sofia Kadima na pesi oyo bambote na yo ebele wana ya ngai ya bakote oyo donc zoya yo ebele bambote ebele na papa topesi bino vraiment la maman Cécile ngai na bosana na Maman Norvège Cécile na maman na bana maman Cécile vraiment na bana ba joyeux Noël na bosani te lisusu papa Cliff Kabwiku na Lyon joyeux Noël na yo nalingi yo mingi yanga ndeko nzamba mona yo vraiment tozopesa ba joyeux Noël na chéri nanga papa Jacques Calvin Mbweso le grand producteur album Trône ya Salomon joyeux Noël lisusu na famille Lusei Mbweso na famille Mbweso famille Bondo famille Egula donc voilà bozo yoka ko batale moro gaza bon comprendre vraiment wana eza ba kombo so to ba wote joyeux Noël na banda bandeko nyonso na bala na ngai Keren Emedi Kelly bébé Djedje wana bengaki Mapoulette joyeux Noël na bosani mutu moko joyeux Noël joyeux Noël les boga Davina bon mais tozaka ba maman apa bozambe tozabe ba maman Davina na kobosana te joyeux Noël na bandeko nyonso nzamba pambola bino o bozolanda biso merci beaucoup Merci vraiment. Tokomina Souka, il y a 100% Jésus. Toujours remercier vraiment la soirée Lelo. Nous a aidé pour tout réaliser vidéo. Papa Dani Wemo ou Papa Dani Wamo. Na Katia Paris, ce qu'on y est, on a besoin de déplacement, on a besoin de Paris, autant de la mouki, on a difficulté à Moutuka, au Kobenga, Papa Dani Wamo, à Kokuiko aider yo pour réaliser, tourner na yo, contact na yo. Vraiment, merci beaucoup, Tokomi Nasuka émission. Je remercie Anna Kibamba, je remercie Noëlla, Gracia, Dorcas, Aristote, famille de Nyos na Kingabwa, na Mombele, na Yolo, partout Bazali, na pesi bino Bambote Mingi, na pesi famille Alume Bambote, na pesi famille Nabel Bambote, na pesi Blaise Alingi Bambote, Bilosubo Pambola, ma pasteur Kizamina, pasteur Josué, pasteur pasteur Nabiso Sodi à Oslo, na pesi bino Bambote, Bana Oslo, Bana Scandinavie. Vraiment, votre ambassadeur est là. Tout le Belana nous yesu pour na Soukambula abattre la biso. Wana botika ni malamu nzamba pambola bi place bozali. Ndeto mwana lisusu na Nicolas Zalikoya. Merci beaucoup.